Donc, vous s'abonnez. Na s'abonner. Et bon pino, Africa 21 TV. Mesdames, demoiselles et messieurs, chers amis téléspectateurs, batata ba maman, balandi à émission les analyses spirituelles et balandi à Wabino Guy Laurent Lobé, la autre m'a dit analyste spirituel. Une fois de plus, merci na ba soutien, merci na ba encouragement, merci na ba support nyonso oyo bino opesa kibiso na 2022. Ba conseil na bino, ba commentaire na bino, ba message na bino, ba appel na bino et nyonso oyo bo contribuer qui peut être musala oyo to kosala ya kopanza sango et kende liboso tolobi merci na ba soutien na bino nyonso. Eza ba soutien moral, eza ba soutien spirituel, eza ba soutien tant financier, eza ba soutien na ba caractère na ba catégorie nyonso oyo to recevoir ki ba soutien na bino yango etake ba panzi sango tolobaki tokoki kotika 2022 eleka boyete sans que to remercier ba oyo nyonso bazalaki na biso ba oyo nyonso ba se compensa ki na biso na bata ya pasi peta ya bisengo tokoki pe kokota 2023 boyete sans que tozanga liloba oyo tokoki kopesa toujours na cadre ya encouragement, toujours na cadre ya expansion, to na cadre ya ndenge tolobaka mingi ya ko vilponder message ya Papa Simon Kimbangu à travers le monde. Dans cela, il y a émission oyo tokosalaka les analyses spirituelles. Batata ba maman, 2022 ezalaki na makambo ebele ya passe na bisengo. Boyebi ete to perdre ki batu ebele ba relation na biso, to perdre ki batu ebele bana ya Papa Simon Kimbangu oyo bakoki pe kozala ba savant, oyo bakoki pe kozala batu ya ndenge na ndenge, oyo bakoki pe kozala ba millionnaire, oyo bakoki kosala makambo ya minene pona lokumu ya Tata Simon Kimbangu, pona lokumu ya likambo oyo ya Tata Simon Kimbangu bazongisaki milimo na bango na 2022. Yango tolobi avant tokota 2023 toko remercier ba oyo tozalaki na bango na connexion spirituelle na tina ya likambo oyo tobengi yango likambo ya Tata Simon Kimbangu. Pa Igola esika ozali depuis na France, Papa Patrick, merci na ba encouragement, merci na ba conseil. Et Jado Mozart, musala kitoko bozali kosala depuis na London. To pesipe bino merci. Et Papa Nabiso, Papa Nduzi, Papa Diasi, bisika bozali ba mapasa bana ya Tata Simon Kimbangu esika bozali depuis na Californie, depuis na États-Unis. Analyste spirituel Guy Laurent Lobela apesi bino merci pe mbote ebele bisika bozali. Mbote na biso ekei to ba remerciement na biso pe ekei epa ya mama na biso, Mama Arlette Kia Bengeni. Et maman na biso, Mama Patience esika ozali depuis na Belgique. To pesio merci na ba conseil, merci pe na musala ozali kosala ya kopanza sango. Mbote na biso pe ekei epa ya soda ya Tata Simon Kimbangu oyo to bengi Papa Philippe depuis na Paris. Mbote na biso ekei epa ya Papa Inspiré et Papa na biso Papa Simaon Lukombo et Maman na biso Maman Mwilu Flore. On est ensemble Maman bana ya Tata Simon Kimbangu oyo ya solo. Mbote na bino pe merci na ba conseil, merci na ba appel, merci na ba message, merci na sens ya connexion spirituelle oyo tozalaki na yango toujours na 2022 na tina ya likambo oyo ya Tata Simon Kimbangu. Mbote na biso ekei tout droit epai ya Papa Jansi Makese, epai ya Papa Jansi oyo tokobengaka ye HD Pro na musala bozali kosala. Mbote na biso ekei epai ya DG Christian esika ozali, analyste spirituel Guy Laurent Lobela apesi ope lisusu mbote bisika bozali, musala bozali kosala ezali komonana. Biso tozalaka beaucoup plus na sens ya spiritualité, makambo ya Tata Simon Kimbangu to traitaka yango beaucoup plus. Soki to moni impact ya likambo bozali kosala, soki to moni impact ya musala bozali kosala, vraiment tozalaka free, tozalaka vraiment libre ya ko soutenir
musala ya malamu na kati ya etonga ya tata Simon Kimbangu. DG Christian esika ozali et mbote na yo pe merci na musala bozali kosala et topesi mbote na bakadre nyonso ya Rateliki, topesi mbote na bana nyonso ya tata Simon Kimbangu, topesi mbote na papa Fred Bokuma, topesi pe mbote na papa na biso wana depuis na Johannesburg, topesi mbote pa ya papa Benjamin, topesi mbote pa ya mama na biso mama Irene depuis na Johannesburg, papa Guy Laurent apesi yo mbote, yo na mulongani na yo papa Pichu, topesi bino mbote na bana na bino nyonso papa Billy et tous les autres enfants, topesi bino mbote 2023 oyo tokoti ezali 2023 ya bénédiction surtout pour na baza na bilembo. Papa Simon Kimbangu kianganya lobi tant oyo tozali ezali tant ya bana ya Nzambe. Et 2023 ezali pona bana bilembo, ezali pona ba sentimentaliste te na kati na Lingomba. 2023 ezali pona ba coopérate na kati na Lingomba. 2023 ezali pona ba talaku te na kati na Lingomba. Et 2023 ezali pona batu oyo babenga ba frapper te na kati na Lingomba. 2023 ezali année ya bana ya bilembo, c'est-à-dire misala na biso nde ekopesa biso valeur. Il faut tokota na kati na invention, il faut tokota na kati na création, il faut tokota na kati na innovation. C'est-à-dire kati na biso ba kimbangiste, ba savant il faut ba monana. À partir de 2023 ti kote toza kokende. Ba oyo nyonso ba mesana ko boma, ko neutraliser, ko dominer ou bien ko bloquer ba savant oyo ba papa balona ki na kati na Lingomba. Tana bino ezali lisusu te. Ndenge tolobi etake analyste spirituel, tozali komona makambu na sens ya spiritualité parce que biso c'est la spiritualité qui compte. Nyonso etikali ba sentiment ya nzoto, ba sentiment ya ba relation, ba sentiment ya ba nyonso wana toza kuna te. Biso c'est la spiritualité. Soki ozali kosala musala o ezali ko contribuer sur le sens na sens ya spiritualité pour l'intérêt ya Lingomba, vous avez notre soutien. Benga biso, contactez biso. Toyebi ndenge nini tokosala po ete to promouvoir musala wana. Yango tolobi 2023 ezali année ya bénédiction pe année ya innovation, année ya création, année ya invention. Na kati na Lingomba il faut tozala na ba millionnaire kimbangiste ndenge bana Israël bazali. Ndenge Israël eyebani ete mboka wana ezalaki mboka ya Nzambe. Voilà raison pour laquelle parmi ba millionnaires otozali na bango na mokili ezali ba Israélite. Donc biso ba kimbangisi il faut tozala na ba millionnaires, il faut tozala na ba savant to ba ko protéger ba savant wana, il faut tozala na ba inventaire, c'est-à-dire bato bazali ko inventer makambo, ba invention, bazali osala ba invention ya minene. Il faut tozala na bato, il faut tozala na bato bazali ko créer na kati ya Lingomba. Il faut totika batu oyo bazali batu na ba sentiment basala makambo na bango na ndenge ya sentiment. Batu wana totikeli bango 2022. 2023 ta ya bana ya bilaka, ta ya bana ya Nzambe, il faut tolakisa misala na biso po ete Nzambe asepela. Yango tolobi 2023 ezali année ya bénédiction. Année ya bénédiction. 2023 ezali année ya invention, année ya création, année ya innovation. Pe kati na biso il faut to détecter bato wana nyonso, to pesa bango valeur, to pesa bango lokumu. Soki savant zali na Lingomba, to pesa ye maboko, to contribuer de façon qui a s'épanouir. Abimisa œuvre o ezali na kati na ye pona lokumu ya Lingomba. Soki millionnaire, mutu azali na makoki, mutu azali ayebi ndenge nini ya kobotisa mbongo par rapport à intelligence o Nzambe apesi na kati na ye. To pesa ye maboko. To soutenir ye de façon que asala musala pona lokumu ya Lingomba. Soki mutu azali na elembo, to pesa ye maboko, to sunga ye elembo na ye ebima emona na monene yango ekosala lokumu ya Lingomba. 2023
oyo biso tokoti, il faut to la ki sa valeur ya lingomba par rapport ya misala. Un savant to akadreye a sali oyo akoki kosala ya minene koleka pwete batu bayeba ya solo ete tata Simoki Mbango bandaki kobokola ba savant. Tozali lisusu na ta ya kobundisa bayeba za na bilembo te. Tozali lisusu na ta ya kopesa nzela epai ya bayeba zali kobundisa bana ya bilembo te. Tokomi na ta ya soutenir bayeba zali na bilembo pwete basala balakisa misala na bango pona lokumu ya lingomba. Lokumu ya lingomba oyo kopesa valeur. Valeur ya koloba te. Valeur ya koloba loba te. Valeur pe ya ko sanctionner batu te. Valeur pe ya ko yinana te. Valeur pe ya ko boma batu te. Kasi valeur ya misala o ezali ko bota kati na biso bana ya tata Simoki Mbango bakimbangiste. Un kimbangiste savant. Un kimbangiste millionnaire. Un kimbangiste créateur. Un kimbangiste inventeur. Un kimbangiste voilà. Makambu oyo ekopesa lokumu lingomba. Ekopesa lingomba lokumu. C'est-à-dire, toloni na banzela nyoso. Parce que papa lobi, sur le plan ya spiritualité, tozali ya kokoka, tozali na évolution ya makasi. Mais ce qui reste pour nous, ezali sur le plan matériel, invention, création, pe makambu oyo kosimba biso na société. Administration, to kolisa lolenge ya kosala musala, po ete epesa biso lokumu. Voilà conseil na biso pe mon na biso otokowaki kopesa pona 2023 yango wana. Tokosuki saboye etake analyste spirituel. Lisese na biso toi tokokota nango biso na bino na 2023 ezali boye. Match soki ezali ko betama des équipes. Objectif ezalaka bo gagner. Soit équipe moko e gagner, équipe moussus e perdre. Alors, ceux qui bozali ko gagner, c'est-à-dire victoire ezali ya bino. Et ceux qui bo perdre, échec pe ezali ya bino. Match normalement ebetamaka 45 minutes. Première mi-temps, 45 minutes, deuxième mi-temps. Donc, il faut dépendre na l'arbitre. Ce qui a coupé Sabino 2 minutes ou bien 3 minutes, il y a extra time. Tobenga kayango extra time. Mais ce qui peut à l'arbitre à l'ingité, beaucoup souka na 90 minutes, selon volonté à l'arbitre. Deux équipes ezali kobunda. Objectif ezali bozwa victoire. Première mi-temps et betami. Équipe moko ezali ko gagner 20 buts à 0. Arbitre ezali kotala bino ndenge bozali ko beta match. Soko sali mabe a siffler, soko sali mabe a siffler. Tous les deux équipes. Arbitre ezali na kati état comme intermédiaire. État comme maître. Chaque équipe ezali na entraîneur na ye. Équipe o ezali ko pola ezali na entraîneur na ye. Équipe o ezali ko mener 20 buts à 0 na première mi-temps pe ezali na entraîneur. Tangu deux équipes eke na mi-temps entraîneur ya équipe o ezali ko mener alobi boye na ba joueur na ye. Lokola a déjà to marqué 20 buts à 0 na première mi-temps. Tout ça na avantage. Tant ezali ta na biso. Victoire o ezali victoire na biso. Il faut to décrocher yango. Tant tozali kozonga na deuxième mi-temps. Ba défenseur boza ya kolenda. Ba attaquant bokita tout ça la barrière. Na poto de façon que équipe o ezali comme adversaire na biso tozali kobundana bango bazwa nzela ya koti habité to batela babina biso oyo totie parce que soki équipe wana e bandi ko égaliser et ko affaiblir biso
et ce qui affaiblir biso bakoki kobotola biso. Wana ezali entraîneur ya équipe oyo ezali ko mener 20-0. Azali ko pesa conseil epai ya ba joueur oyo ye azali ko encadrer. Oyo ye entraînaka ba joueur oyo bazali ko mener 20-0. Na côté mususu pe entraîneur ya équipe oyo ezali ko pola abengi ba joueur alobi avant tozonga na deuxième mi-temps bino bomoni ndenge nini toza déjà ya kopola 20-0. Est-ce que na 45 minutes boza sir toko égaliser après to marquer but pour to gagner? Toko égaliser 20 buts wana après 20 buts toko égaliser lisusu toko marquer lisusu 2 buts ou bien but moko ya extra pour to gagner match oyo. Ba joueur balobi non, c'est impossible. Toza déjà un soufflé. Mingi kati na biso toza ya kolemba. Et puis ba biwana toza lisusu na ta ya ko récupérer en haute. Même ceux qui to ko récupérer, to ko récupérer 10, to ko récupérer 5, to ko récupérer 7. Pour to récupérer, to égaliser pardon. Pour to égaliser 20 biwana. To ba ki sa lisusu na 21e bi ou bien 22e. Pour to gagner match wana ezali pratiquement impossible. Biso batu toza na expérience to betaka balle na terrain to yebi. Entraîneur alobi siko pona bino bomoni nini? To sala nini? Ba joueur balobi awe loko ko sala ezate match oyo toza déjà ba perdant. Lokola match oyo tozali déjà ba perdant. Ngai etaki entraîneur ta koyeb Sabino boy. Wana ezali entraîneur ya équipe oyo ezali ko pola. Azali ko pesa conseil et pas ya ba joueur na ye oyo ba poli 20-0 na première mi-temps avant bozonga na deuxième mi-temps. Neti bolobi ezali pratiquement impossible pour bo égaliser. Conseil na nga ezali boye. Tant bozali ko zonga na deuxième mi-temps. Soki okutani na joueur okipe lisusu balete tiaye kal bukaye comme ça abukana tango bakokende ko sepela na victoire na bango ba sepela na yango na ba passe na makolo na ba peine, c'est-à-dire ba sepela yango na ba douleur. Entraîneur apesi ba joueur oyo bazali ko pola conseil alobi tango bozali kozonga na deuxième mi-temps neti tozali ya kopola 20-0 na première mi-temps, ce qui veut dire tozali na impossibilité ya ko égaliser 20 buts wana. Tozali na impossibilité ya ko égaliser 20 buts et puis to marquer lisusu bi moko extra pour être tozwa victoire. Ezali pratiquement impossible. Alors neti bango bazali ko kende ko sepela na victoire. Oyo babandi déjà kobeta biso 20-0 na première mi-temps. Victoire wana botika bango ba sepela yango ndenge wana te. Tango tozali kozonga na deuxième mi-temps. Soki okutani na joueur tika bale buka joueur. Kokipe lisusu bale te buka ye. Comme ça tango bakokende ko sepela ba sepela na ba passe na makolo na ba douleur ba sepela na ba peine ya ndenge na ndenge. Wana ezalaki conseil oyo entraîneur ya équipe oyo ezali kopola e bandaki koyebisa ba joueur na ye avant ya kozonga na deuxième mi-temps par rapport ya match oyo bango babetaki oyo bazali déjà kopola 20-0 na première mi-temps. Batata ba maman lisese wana totiki yango ndenge wana. Yo na nga esika ozali luka o développer lisese wana na ndenge na yo. 2022 ezalaki année ya mbutu mbutu. Bana ya bilembo bakutani na ba difficulté ya ndenge na ndenge. Mais papa Simoki Maokianga nyalobi na bango victoire ezali ya biso.
temps oyo tozali ezali temps ya bana na Nzambe. Lisese oyo ezali conseil ya biso bana ya tata Simon Kimbangu. Eko sunga biso ya koyeba esika yo telemi, ya koyeba pe victoire oyo ezali na mupanzi na yo par rapport ya etamboleli na yo, par rapport ya esaleli na yo ya musala, par rapport ya emoneli na yo ya makambo, par rapport pe ya ekateli na yo ya makambo, par rapport ya esaleli na yo ya musala na kati na lingomba, par rapport pe ya elembo oyo tata Simon Kimbangu atiaki epai na yo. 2022 eleki ba difficulté oyo kutanaki na yango, ba difficulté oyo tozalaki na yango ezalaki juste plat oyo monguna asalaki par rapport ya victoire oyo ye amonaki ete tozali kokota 2023 ezali année ya victoire ya bana ya tata Simon Kimbangu. Ba savant il faut ba monana, ba inventaire, ba créateur, ba tu ya ndenge na ndenge. Donc ndenge touti koloba na kati na lingomba, il faut ba millionnaire Kimbangi se ba monana, il faut ba billionnaire Kimbangi se ba monana pour être epesa lokumu ya makasi ya lingomba, pour être esimba lingomba. Ezali na makambo ebele oyo biso ba Kimbangi se il faut to sala. Toko sala yango lisusu na nzela ya koloba te. Toko sala yango lisusu na nzela ya makambo mususu te, toko sala yango lisusu. Toko sala yango kaka na nzela ya pratique. Bosali batu bamoni balobi développement ezali awa. Bosali batu bamoni balobi il faut totia confiance epai ya batu oyo. Bosali batu bamoni balobi batu oyo nde bazali na espoir ya mokili. Voilà. Oyo tozalaki na yango posa pona kopesa bino batata ba mama etaki analyste spirituel. Nous avons une grande responsabilité etaki ba Kimbangise ya kotambwisa mokili. Mbanzangungu ezana no vierge. Biso ba Kimbangise photo tonga yango neti ba New York. Mais tozali kobundisa na entre biso na biso, quand est-ce tokokomisa Mbanzangungu lokola New York? Quand est-ce tokokomisa Mbanzangungu lokola Paris? Quand est-ce tokokomisa Mbanzangungu lokola Jérusalem? Quand est-ce tokokomisa Mbanzangungu lokola Dubai? Tango tozali kobundisana. Yango tolobi année 2023 ezali année ya bana ya bilembo. Yo soki okopesa nzela epai ya monguna a dominer yo, ezali faute na yo moko. Mais biso ba analyste spirituel tolobi monguna azali ya kopola. Soki tokokuta na ba difficulté ezali conseil oyo mokonzi na bango diable apesi bango alobi biso lokola tozali ya kokweya, biso lokola tozali ya kopola, bana ya tata Simon Kimbangu o bazali na bilembo basepela kaka na kembo kaka boye. Il faut topesa bango quoi que soit de façon que tango bazali ko sepela basepela na ba douleur, basepela na ba pasi, basepela na ba konyonga, na basepela na ba makambo ebele. Yango il faut to tonta bango tango nyoso, et puis il faut to betsa bango mabaku de façon que tango bako sepela basepela na ba pasi wana. Zala na courage mwana ya tata Simon Kimbangu tango oyo ezali tango na biso ndenge to uti koloba. Il faut to sala ya minene ya koleka. Biso tozali koya na un système oyo toko implanté na kati na lingomba, na kati na mokili. Un système, tolobi bien. Un système. Un système. Tozali koya na un système. Na un système oyo ekopesa biso mwa ba orientation ya makambo ebele. Tata Simon Kimbangu azali kosala na kati ya bana na ye oyo bazali na bilembo. Chap, neto kutane na bino na ba activité oyo tozali kobongisa na 2023. Wana ezalaki mona biso ya 2020 poto kota na 2023 pona ba téléspectateurs na biso oyo bakolandaka biso à travers le monde. Africa 21 TV nde ezali esika oyo tokotiaka ba publication na biso, ba émission na biso, et tozali wana tozali pona ko publier ba maloba ya ba papa, ba nzembo na biso, ba activité mususu ya lingomba pona ko sala ndenge balobi yango promotion ya lingomba ya tata Simon Kimbangu à travers le monde. Mettre sous les archibishop ya Jido Losako na yo,
Freddy Tambwe, Lasconi Mosengo et Dario Ngimbi. Trésor Ilunga, Wanezali staff, Yabana Bela et Maître Fataki. 57 médailles. Babenga Maître Wina. Donc, il a gagné à Kaka. Il a gagné à Kaka. Maître Fataki, Maître Wina, meilleur vœu. Ici, Bozali, meilleur vœu na communauté congolaise. Nyoso ya Bela, communauté congolaise. Bana ya Wembek, nenge tooti koloba, Met Land Together, club, Otobengi yango 100% judo, tokolekate 100 pour autant, topesa 100% judo, staff mobimba 100% judo, Bambote Nabino, na président na bango, Maître Charles, coach na bango, champion Izaga, Obabengi, archibishop ya judo, meilleur V Nabino Nyoso, staff mobimba, il y a 100% judo, et puis, bon, ça la connecté, branché, toujours en Afrique à 21 TV pour cette fois-ci, il y a une innovation, il y a Makambo Ebele, et Misala, il faut monana. Donc voilà, mbote na batu nyonso o bakolandaka Africa 21 TVP bakosepelaka na présentateur ya émission o to bengi yango les analyses spirituelles. Papa Guy Laurent Lobela autrement dit analyste spirituel. Ciao. Africa 21 TV, un nouveau monde. Merci à Africa 21 TV pour la présence. Mes présences merci pour l'amour. Africa 21 pour information de Africa 21 is the best. Africa 21 TV. Africa 21 TV, un nouveau monde. Courage dans Africa 21 TV. On va continuer Moussandé Baosala Africa 21 TV,